Yaya toyoka kaka makambo oya koyiba ba étoile. Oh non, bayibi mutu wana étoile na ye. Mutu wana basalelaka étoile na ye. Kutu tant tolaki bana mikie na yebi te soki continuaka okoyoka no. Bayibi mwana mutu. Est-ce que koyiba mutu? Yango wana kaka koyiba étoile to ndenge nini? Soki bayibi mutu na yo mwana ezalaka ndenge nini? So bayibi étoile ya mutu ezalaka ndenge nini? Donc bato bayike oyo bakoma ba pauvre bayiba ba étoile na bango. Ngai epesi ngai mutu koswa nazobetela yo lisolo ya Magali. Magali azalaka na France. Papa Fiston kombo na ngai Magali azalaka na France. Balingaki bayiba mwana na ngai étoile. Mutu a sauvé ngai mama moko ya béninoise. Oh, ezalaki en plein train. En plein train utaki wapi, ozali kokende wapi. Oyebaki ndenge nini bayiba mwana étoile. Mama wana ya béninoise ayebaki ndenge nini. Yango liso to kosola awa ngai masolo yango ozopesa ngai mutu koswa ya kosakana te. Ah, koyiba étoile oyo nga nazoyeba te ezalaka ndenge nini. Tala tika to sola yango awa. Mbote bandeko balandi ya Radio Loco Télévision, comme nous vous avions promis, tokoya na deuxième session. Il y a émission Nabiso, il y a Lelo, Mokolo, il y a vendredi. On s'approche à week-end petit à petit déjà. Donc, on est là pour vous servir. On est là pour aider la communauté. On est là pour la beta masolo, pour la nuire batute, kasi pour la sungaka ka communauté. Et si quand de quoi koyaki, yo okoyate, on s'en a regret que pendant que tout ça la émission, oyo, honorable Mama Fifi Sarah Obolingaka Mingi a outi ko perdre les sous kokonaye kakanamit oyo comme les devoirs l'appel à mesana ko pesa bino ba conseil à mesana ko fungola bino mémoire. Elle a quand même dû supporter à continuer comme ça la émission aussi. Sauf qu'elle ne pouvait pas continuer avec cette émission. Alors déjà, au nom de toute l'équipe de la radio Loco Télévision, elle fait partir bien sûr, nous présentons nos très sincères condoléances à la famille de l'honorable Mama Fifi Sarah. Et au nom de tous les honorables de la radio Loco Télévision, ton pessier, ma condoléance, force à toi, Mama Fifi Sarah. Voilà. Yaya lisolo oyo salami na France. Mais nazo mona lokola na ebite est-ce que kala eza pour na réseaux sociaux zalaka te yango to bande ko mona makambu te to makambu e bandika siko. Est-ce que nazo komituna est-ce que Kindoki est déplacé na Afrique et qu'il y a une poto to ne surtout na France yaya. Bande ko to na France salaka attention, n'ayez confiance à personne. À chaque fois, nous vivons dans un monde où il y a plusieurs mondes. Oyebite nani oyo ko la confiance. Oyebite nani oyo ko la confiance. Yoka li solo ya Magali. Papa Fiston, na la fin na France. Alors, na linga ke passé week-end na ngai epai ya na ngali solo ça fait déjà 2 semaines kaka na ne oyo. Alors, na zui train na babenga ngonini RER ba de France RR n'est-ce pas? Alors, à train na Sarcelles pour ake na Melun. Donc, ndekona edo grande sœur na ya fanda kana, je ne sais pas so grande sœur to master afanda kana Melun. Alors, tant à train de Sarcelles ake na Melun na kati ya train à côté. Azala ki na bébé na ye. Papa Fiston na bébé na ngai, azali bébé il y a 2 ans et demi. Na tie na pusu bébé azalaki ya kolala. Alors, so go na train ezalaka na espace n'est-ce pas au kotia batiaka ba pusu ya bana marché kaka nde ezalaka. Na tie mwana wana ngai pe na fandi kaka mwa pembeni wana pona talaka poussette ya mwana. Nga nazalaki un peu mwa kidiba. Nzoka mama moko ya béninois. En fait, tango na kiti tokela arelandaki na monaki na ngai tonton moko akoti. Na yebi nationalité na yete. Ngai nazali congolaise. Bon, tonton na koti na en tout cas na yebi nationalité na yete. Na moni akoti koti avandaki kitu wana ezalaki empele timwa pembeni na esika pouspos ya mwana na ngai ezalaki. Alors, ngai moi business téléphone, makamba téléphone oyo. Alors, pembeni natali boye maman moko ya béninoise. Azalaki wana. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle avait su que moi je suis congolais, je parle français, mais peut-être vous parce que R moko na qui appelle na balance wana mutu, je ne sais pas qui encore mais en français, peut-être qui pendant que la balance wana.
Siko er moko na naoki mwana kaka aleli makasi. Mwana gangi aleli makasi comme si mwana a sentir mwelo ko moko boye na ebite. Oh. Na telemi mbangu na kei na bongisa mwana e consort. Siko mama wana ya béninoise atie mutu lokola o souffengo la ito après ma pembeni alobi ma chérie, couvre très bien ton enfant. Zoldra finika ye ne longi koti sa ye maboko lo nzoto ya mwana amona te do finika pena pousse ya malamu. Pourquoi? Tanga olo bandengo wana siko sali ke train etelemi na arrêt. Alors esika na fana ki mutu moko akiti. Mama na ye aye ko fanda esika ko fanda wana ebisinga omoni mutu oyo aza pembeni ya poussette ya mwana wana aza mutu ya mystique alingi ayiba étoile ya mwana ba geste na bana ko tala ba geste banaka na denga osala ba geste na misika ba geste avec abenda étoile ya mwana à partir ya po ya mwana ka ndenge mwana na makona na elongi ya mwana soki okoti na bisika public boye salaka attention, il faut toujours couvrir mwana nzoto mobimba akoki te parce que mwana pe esprit et puis ngai na tali na fungoli emisu na empêcher yo zali nani abinga aza béninoise naza guérisseuse. En fait guérisseuse autour la mona ramakam dengwa alors finika mwana ndelo poussala mwana yaka na troli ya mwana kuto isa yelo so ba contrôler so ba tourner ote mwana awa lo ba beta mwana ndeko la benda troli soki poussette ya mwana pembeni na yo na benda ya ngondengwa okita pa fiti ya koma na arrêt esika na bada okende na mele na kita nabi oh alingo yibanga étoile ya mwana ndenge nini tango abetenga pa fisto lisolo ezali mukuse me bete yango ekosunga bato belé bato ebele basalaka ba négligent okomona ermo omona oboti bébé bato musu ba yeno tosoya kotala bébé ah yo kanisi bato nyonso to bayaka kotala bébé na ndako na yo oboti mwana sika bayaka na makanisi ya malamu bébé na yo mwana asalaka mwana te oba pesaka pa ya mutu nyonso tout. Il faut faire très attention. Peut-être azo mwana mabe, on ne sait pas. La lobité que batu nyonso tout ba ka kotala bébé, basala kana intention wana. Todo baka ngo chaque fois boyebi yango ke todo baka la confiance ne exclut pas le contrôle. Il faut faire toujours très attention. Na batu auto pesa bébé. Yango to mona bébé mususu abota magina bien. Aye, asali moi quelque temps a commis excusez-moi maladie. Est-ce que bayiba ki mutu na yete nga suke pesinga mutu ko so est-ce que ndenge robaka ko yiba mutu ya bayibie mutu na ko yiba étoile ezaka ka ndenge moko on ne sait pas. Tala tina ya radio lokolo ya to benda kabino matoi ba papa ba mama yo batala ka émission au radio lokolo ye moko te soki ozali il faut toujours ko lukaka mama papa benga bana bofanda na boyo kaka ba conseil parce que awa nous sommes l'unique chaîne, le seul programme oyo mama na papa afandaka bazokola na suka na ba simba quelque chose. Ndeko ebela ko sa rater éducation na ndaku, rater éducation na église quelque part, akoki ko zoyango awa na radio lokoli télévision po makambo oto betaka awa ezalaka fiction te, ezalaka ba histoire oyo esalamaka na ba vie ya bato. Tala comment est-ce que maman oya béninoise a sauvé mwana ya congolaise. Bayibaka mitunde nini est-ce que ezalaka pe impact makambo oyo tango bayibaka mutu ya mutu soki bayibi étoile okoki ko récupérer yango étoile yango ezalaka nini au juste nga makambo oyo esusaka nga mutu yango oyo tala lisolo ya mukuse ya jeune fille Magali oyo apesi to betela bino yango wana na studio awa nazali na honorable Mama Fifi Sarah, que nous présentons nos très sincères condoléances. Nazali pe lisusu na honorable Papa Mabiala Johnny, ou une expérience nzamba tali sa makambo ebele na bango to kosola ba ko expliquer biso qu'est-ce qui se passe au juste makambo oyo ya ko yibaka batu mitu. Papa Mabiala, bonjour, mbote na yo. Makambo oyo ko yiba batu mutu, ba yibi mwana mutu, ba yibi mutu étoile, ezalaka ndenge nini? Lecture na yo sur le solo oyo toyoki ya mwana ya Magali. Yeah, bien sûr, Mbote Bandeko, Mbote Lisusu, bon après-midi à tout le monde. Zambé à Pambola Biso. Na makambo ya koyiba bana betwali ya ezalaka. Parce que
mwana nyonso oyo ce n'est pas n'importe qui oyo abotamaka na étoile. L'étoile ezalaka epai na bato nyonso, mais ezalaka na bato moko spécifique oyo nzambe aponaka, nde signe ya nzambe na bato ezalaka na bana na ye ezalaka étoile. Oh, ya solo wana. Ya solo wana. Ya solo wana. Mais tu vois, tous les moutons sont étoiles. Tous les moutons sont étoiles. Tout le monde. Donc, il y a certaines personnes, oh, bah, excusez-moi, pas honorable, ma bien. Je veux dire, il y a certaines personnes, oh, bah, botama, donc, il y a un botami pauvre, enfin, pauvre, c'est normal. Non, Nzambe asala biso tokufa pauvreté. Nzambe asala biso tokufa pauvreté. Ceux qui ont moto akufi pauvre, abotami pauvre, akufi pauvre, c'est-à-dire, ils ont ba réclamation. L'Éternel a dit, j'ai un plan merveilleux pour toi. Donc, le plan wana azalaka nango ezalaka toujours merveilleux pour nous. Ezalaka na plan moko ya malheur te Nzambe aza nango mpona biso bato na ye. Donc, asala plan na ye ezalaka toujours plan ya meilleur. Donc, sikoyo problème eza nini? Étoile eza lokola, bon, tokoloba lokola tala. Omoni tala? Tala ebotamaka na moto nyonso te. Eza mutu mususu abotami azane na tala moko te, azane ka ndenge wana. Ye peut-être ye na fingi te, peut-être nazolobaka pa catégorie ya bato oyo bazali azane sans talent. Eza neti bato oyo tozi neti na ba intérieur, omoni bato mususu afanda na mboka ayi azana eloko moko te azo sentir ke ekoki kopousser ye. Il est toujours là pour nabilanga na bazamba ti akoli akomi mobangi akufine ka bongo. Mais mutu azana talent même azana intérieur akomoni eloko moko banda ko pousser ye abima ville abima côté moko ka po talent na yo ni sala nini se manifester. Mais talent eza étoile te. Talent eza eloko mususu. Étoile pèse eloko mususu. Donc on voit que étoile est différent na destiné à mutu. Bon, destiné à mutu, là je peux pas nakoko expliquer bien pendate, mais tu dis que na bi mutu azana étoile, ezali mutu ou azali choisi des pieds. Donc yé azalaka toujours na étoile na yé et brillaka toujours. Mais na sens que yé pona miye bakazana étoile wana ezalaka un peu difficile. Peut-être na kimokolo na yé ngaba no comprendre que non voilà naza mutu moko appelé des dieux ou bien naza mutu moko choisi des dieux. Mais na kibomwana eza pratiquement impossible koyeba ngote. Na kopesa bino exemple moké lokola personnellement neti ngai le Seigneur m'a alakisa kinga ndenge ni tokomaka moto. Comprendre donc ndenge ni tozalaka to brillaka. Et il y a aussi la différence entre batu o bazana étoile na batu o bazalaka na moto. C'est-à-dire mutu mususu asa na étoile mais azo protéger na moto te. Wana bako kobotola étoile wana. Alors si mutu asa na étoile et kaza ko se protéger na moto, étoile na ye jamais mutu akopoussa la pembe na. C'est-à-dire moi na nzambe nyonso ko asa na étoile mais ceux qui a priaka te azo pelisa ko na kati na vie na ye nde esalaka ete azala bandoki babotola ye étoile. Donc bandoki bakobotola yango facilement. Ou bien bato ba segel yo ya ba deuxième monde ba kokobotola yango bato bengi ba sataniste. Mais ceux qui ozali mutu zo prier, c'est-à-dire oza angouti na kati ya moto, étoile na yo kozala kobomba na mutu akomonda ngo te puis mutu akoya kopusa na te pembe na yo pour a manipuler yo. Donc c'est un peu ça. Alors étoile na talent eza différent. Amoni tolobika keneti mutu aza na étoile oko kozala propulser na makambo etali mingi nzambe. Nzambe okosala pastoral ou bien okosala ekozala teki o ya difficulté non. Okozala penda nzambe moka propulser yo okomi pasteur ozo kende en même temps okomi na bana ebele. Alors okozala le musoza évangéliste na côté pour ça l'évangélisation accompagner yo juste comme ça là. Ba côté nyonso yo kosimba oyo kozala dina appel na yo et kozala facile pour na yo kosala yango. Mais maintenant non ezali eloko moko oyo ezalaka ke neti biso le tobanda ko tobutamaki tozosala ba karaté tozosala ba sport lokola ba judo tozosala ba sport lokola ba football
donc bale toujours beta bale okomona yo na bale oza penda souple mingi te mais moninga moko boye très souple lobi pe boke na ba équipe mosusu a continuer mais maintenant tant akomaka na likolo eloko nini diable asalaka premièrement akoya kotufe étoile na ye po asala nini alakisi ke voilà ngai nde mundu apesi yo nguya ya koyebana zwaki si bosala bo pour protéger mosala na boyebika nde makambo abala ezalaka mais en principe mutu oyo aye na bale azobeta bale na makolo na ye eza mutu aza na don sikoyo don wana ekokoma étouffé par rapport ya diable ndenge akomprenaka oyo aza na don il faut tosala nini na talent na ye tosala nini tobotola yango topesa ye ya fek pour ke toutilize baproposition yaka ebelebele mais en réalité étoile eza différent na talent donc c'est un peu ça donc veut dire comme barandele ke mutu wana bayibi étoile soki bayibi étoile yo okobonga te na vie okobonga te yes parce que étoile na yo eza d'abord eza lokola attirance etiraka bato étoile na yo eza kopesa bafeva basika ebele mais soki moto ayibi yo étoile c'est-à-dire aétouffe vie na mais nga na tuni yo awa soki okosala absolument rien until ke obanda kobunda na baprière pour ke osala nini orachete étoile na yo ezonga epa na c'est comme ça mais na tuni awa eza badomaine moko spirituel oyo bato ebele baignoraka yango mais ezali baréalité parce que il y a déjà ope bayiba bango baétoile na bomwana parce que omonika ndenge mama na bandako oloba ndenge olobi wana eza vrai les sorciers profitent ya koyiba baétoile ya bana na nzambe bademo basalaka mpe yango basataniste basalaka mpe yango mais sikoyo bato ntango tokomaka okomi mokolo ozomona makambo ozosimba te oli obondela mpona koluka étoile na yo ezonga yo ozobondela kaka mpona libala ozobondela kaka mpona mosala okozwa mosala ndenge nini oza déjà étouffé okosala eloko te c'est ça le problème mais nga na tuni awa soki mutu aza na étoile il faut que azala riche to mpe so babotoli étoile richesse esili soki naza talentueux par exemple na doué na bale par exemple kobeta bale makasi ndenge opesa exemple bale wana eke étoile na nga bayibi yango donc nga na kopropulse te bon il peut être que mutu aza na étoile mais vi na ye ezokende mbilinga c'est difficile donc bato nyonso oyo bareusira na vie eza difficile moto aza na étoile vi na ekende mbilinga bato nyonso bareusira na vie honorable simba est-ce que bato nyonso oyo bareusira na vie na ndenge ya normal baza na baétoile sikoyo wana question liboso question ya mibale bébé wana balinga bayiba étoile bébé ya Vanessa comment wasa kusunani o balinga bayiba étoile na ye wana soki bayiba étoile wana vie ya bébé wana elinga kozala ndenge nini olinga ko remarquer nini soki ba ete mwana azana acha muke déjà azana étoile na ye ba 9 10 ans so bayibi yango oko remarquer nini epa ya mwana omoni na badomaine spirituel eza na mwa makambo ebele bamiyibi nango nde bayebaka eloko nini basalaka nango mais en réalité étoile ya mutu eza lokola oyo tobengi lokola lumière kati na ye donc même si lelo azosouffrir lobi makambo ekokochange en un clin d'œil parce que aza na étoile la Seigneur donc aza mutu moko choisi de Dieu aza mutu moko pointé de Dieu mais ce n'est pas donné à tout le monde je vous dis et je confirme ça ce n'est pas donné à tout le monde parce que le Seigneur alakisaki nga makambo ya moto nde tozali emballé na moto il n'a pas alakisaki nga bato nyonso te alobi tala bino bana na nga ndenge bozalaka donc bana na nzambe bao bazosalela nzambe donc mutu mosusu mpe akoki kozala abotami étoile na ye ezali étouffé c'est-à-dire babotola yango te me bakava yango donc obriller te mais soko bondeli étoile ene kosala nini kobriller mais nalobi ke l'étoile normalement étoile abriaka accompagné la prière oyo
ya bomwana wana ezalaka nango lokola mutu nyonso akoko yiba yango na bato. Mais ce qu'on comme mukolo pour briller, faire briller yango makasi pour protéger yango, il faut toujours la prière. Parce que sans la prière, tu ne peux réussir. Parce que bato bazo ça dans le monde des ténèbres, baza na besoin ya étoile wana. Basa le lango misa na bango. Bango mo baibi eloko ni basala nango parce que nzamba la kisinga kunate, mais na yebi ke bayiba ka yango et puis ceux qui bakoki ko yiba yango te bakoko toufer yango. Na toufer yango c'est-à-dire ba étoile wana o biso to normalement ezalaka lokola moto moni ba moto ya bougie moto pelaka na ba bougie ezosko bougie ya munene wana moto wana esko pelaka juste likolo ya mutu na biso juste na mutu nde yango wana to benga ka étoile ezako se présenter na forme ya étoile donc moto wana nde ozotambola ka nzela nyoso tambolaka moto wana ezalaka la mutu na yo juste likolo ya elongi me la suki kota suki awa epelaka wana ozotambola nango mais sikoyo tango ozotambola nango yo moko zoyeba te koza na étoile bato sikoyo ya ba mystique wana babanda koya koluka yo peut-être na kimakangu po basala nini bazwa yango soit bayiba yango mais ezasiko na bato mususu même si azali faible ayebi nanu te ke aza na kati ya na makambo na nzambe na nzoto na ye bakoka koyiba yango te mais eloko ni bakosala bakoitufe yo enfin eloko wana erenie te kati na donc basalaka babiloko wana mais la majorité ya bato bayibaka bango yango surtout na bomwana parce que soki mama no aza na prière te papa azo prier te mwana botami na étoile mwana na kozala menacé na bandenge moko bo comprendre te mais kaka exemple allez-y kaka exemple ya Joseph abotamaki na étoile mais bayana ye babotamaki na étoile te bayana nyonso bazaki na étoile te mais ye moko azaki na étoile na ye ezaki ko briller très puissant très fort depuis bomwana na ye nde yango esalaka ete atekama parce que bakoma kojelasi ye enfin baba débarrasser na ye parce que bayani banda omona deja ke oyo azoya danger mpa na biso koya kokoloniser biso c'est ça et bongo tango bayibi mwana mutu ezalaka bayibi d'étoile te mutu eza eloko mosusu mutu ezalaka bamoko eza kaka kindoki ya bokoko kaka ngai nazalaki na mwana moko ya mobali bayibaka ye mpe mutu bawana ngai nazalaki na voyage maintenant nazongi na ekuta mama na ye azwi bakisi moko ya bokoko atie wana nga tuni eza nini o te nde otikaki ngawa bayibaki mwana mutu nga bokende na mwana api te nayebi wapi ka nde tobimaka na bana bayibaki mwana mutu ngapi ok siko bakisi oke kozwa ngo mpona nini o te mpo babisa nga natiaka ye na mutu ngapi nazwika yango na maboko na nga boye nake ti na toilette na bwaki yango nayebisi yabi oyo babiloko ozosala ozokotisa deve na ndako mpona nteni tozotya makila yesu na mutu ne o te mwana kokufa tala mutu nde ekominga zala kimia na bandika kosopa makila esili mwana azonga ne normal c'est un peu ça okay. Donc honorable mama Fifi lecture na yo mpona lisolo ya ndeko oyo balingi bayiba mwana ye mutu yango bayibaka yango ndenge étoile bayibaka yango ndenge nini salela yango bamaiste bango bayebi nde bazwela yango basalela yango bazwika chance na yo batransmettre ndeti mpa frère Johnny frère Johnny akomosalela yango omona nga mpe nakosala na ngai mais nakomata mpe na ndenge esengelaki te étoile ebrille kokoma mpe na mbongo koma mpe na bavi mwa kitoko ezala mpe na bongo te puiske nyonso ya kitoko yango yeba mpe esi ye te loka bakaboli biso na ye azwi yanga ndambo Papa Johnny natikali eza makasi te micro nafongoli yango te c'est bon oui oyo yanga sikoyo eza makasi te ya ye eza makasi ozomona ndenge eza bongo aya bato mingi basalela yango apa baartiste mais baoyo batalaka mwana po baluka baboma bebe wana po soki butu wana batali yango mosu ekomisaka mwana kisimbi omona mwana komokoma bose etala butu monene mosu mpe ezalaka omona mwana nga komi kobelabela ti akufa wana bato basala yango mingi bandoki yango oyo kaka oyo bapasoli mwana motu oyo batalaki motu wana mais étoile na yo ndeti na kimokolo
bato basalela yango eza normal eya bilo mosusu kosalela normal ndeti yo boye soki oza chance ebele lokola oza mari mwasi no aza na ndambu oyo ozwa énergie wana mpa na yo yo mpo ozozwa ndambu yango babenga étoile omona ye mosusu okanaki ozala na bambongo oza nango te soki oza célibataire me ntango okomi na ye lokola ye aza na étoile ya makasi aleya yo mpe ngengi mpenza bomati ozomona ndenge ezala ezala bongo mosusu mpe omona okutanaki na mwasi moko aza na kindoki makambo nyonso esimbaka te olelalela kaka bozaka juste kaka kozwa ya kolia fama kobimisa motu pene ozobuna te wana mpe ezalaka ozomona soki okutani mpe na moto ala baloge mwana mwasi moko ala bamisala na ye ya mabe oke kobala ye mpe akosala étoile na yo ye kaka komo ozwa mbongo ya ebele ala komo opesa kango lokola mwana moke ozomona ndenge ezala nyonso ozosala ezosimba te ozolela kaka apesa 20 000 100 000 kende commerce ozokweya ye kaka ya ye ezofuluka mpo nyonso ya ye ezozala transmis kuna ezokende mpa na ye omona ndenge kendaka bongo ebongo basi oyo bazalaka aza na zemi omona surtout mikolo azoya na zemi na réseaux sociaux botalaka zemi na ngai ya 1 mois zemi na ngai ya 2 mois ya 3 mois eza na baconséquence te mwasi ya zemi kotambola bazopekisa bango poske moto akodetecte eloko wana ngo na libumu na etoile mwana soki aza na misu nini ta ndenge ozobinabina binela wana epuis mpe bato yango mingi ya bazemi bazobina na réseaux sociaux bana baobotama te mingi bana baobotama te bazokufa so te omona ye moko akufi mingi ezala bo nde na omonela omonaka atiaki foto ya bini balati mwa robe de nuit basali bafoto oyo akakenda kobota bebe atikali bona oyo akakenda kobota ye moko akufi donc eza bakade mpe bandi baoso bango bana wana baza mayele te lo bana bango na basala nini te il faut batika pourquoi okende binabina na réseaux sociaux ndenge wana eloka bato mingi baozwa bakomba kaka na baréseaux sociaux nde tokona baréseaux sociaux boye moto mosusu omona bosali des années amona oti ayebi yo obia bozalaka bosilana bomona na lisusu te so asa komena banzela na okatisa babenga yango nzela mokuse bakisi wana oyo aza na baloge oyo aza na bakisi na ye akenda kozwa ya bambongo banini akosala étoile noka na bafoto ndenge totiaka na bainternet boye asalela yango mpe te ondima te epo baobala bato ndenge nini batabutu kaka na bafoto yango ya ndenge wana bon omwana bon toyoka mo balobaka ezalaka malamu te soki moto aboti bebe bayaka kotatela bebe kopesa mwana na yo mpa bebe mama oboti pesa na mabebe eza mabe kala batakala kutu bazali mayele koleka biso lelo po batakala ezalaki bebe soki abotami bakoti awuti ka hôpital ndako bebe baozipe ntina moto okotala ye te akovanda na ndako 3 mois après azongeli obima mpona okende ozwa bavaccin wana nde bakomopesa bino autorisation ya kotala ye me mokolo wana bakolatisi ondire moto azokende na sanza na bikoti ntina motu po moto akomema ye ngai nayebi kala tozalaka mutation na bandundu na baningi ville pere aosala na soba bande ezalaki société ya boboliko lokonga azalaka directeur place wana biso oke mutation tovandi mama azalaki na bebe toyaki na ye mwana azalaki na ye na moins de 1 année be bango azalaki tala buro lelo akoma mama na ye biso aboti bana 4 azalaka tala babebe babenga budika wana babebe nunusi tala munene do biso ozalaki na ba 6 ans 5 ans omema ye te mpe mandenge wana komeki kokosa liboma na yo na ye na mabele kidi bokoi omema ye ovai na etoko bapesi yo ye epuis bapesi yo ye na bagenu te avandisi ye ale batie ye ayekami pembeni na yo soki omeki omema bokobambana po buru elekaki toyambaki mopaya naye kotala mwana naye kotala bino alamba ye mpe libata ya sosi pene ya kilo aye nango mama wa mosakata ale apangusa mwana moshwar na ye
mouchoir kako ya mutuki apangusi mwana lazu mouchoir abombi batikili bébé bakelamba fufu balia asala acte wana bamonaka mwana komo kigodigodi ezobunga po ya so bale mutu kigodigodi pe komo longwa mwana komo bela kolela la butu ene pa bageresero basalisaka pona tanga kala minka bageresero bapasteur bazai penati ali tango bamemi kunali nde tatango siko adévoile yango ali basalisi ye bapesa ye ka makasu bakomaki soki na tongo mona mama nyakuti makasu ali babakisi soki na masanga oyo mbila ali bakole lokola awa na cervoir lokola pazaki nde na suki pende ya bapoala babebe wana ta bongo mwana akoma kokonda mpenza ti akomi pe bien esili ozomona soki oyo biloko ndenge wana soki basalisaki te mama ayebaki te bebe akokufa soki intervention ezwami te ya nani mpona monganga ebela mpenza te pota wana soki bafongoli bongo esalisama pena bien pena mingi te loba ndenge frère alobi Johnny mosusu na prière mais banda osala makala lelo mpenza babebe bapratique wana etimina nango bandoki kala bazali mpe limité te lelo mpe bakomi moderne bachange façon kindoki bakomi ntina na bakorona kindoki ekomi basalite wana baosala eza lisusu te eza lisusu te papa Johnny olobaki awa nzambe atalisaki yo ndenge bana nzambe moto epelaka ndenge nini c'était comment na likolo ya pont ya likolo ya mbunzu bato oyo baza na étoile wana bango bamoto epelaka bango na place ya motu. Mais maintenant, il y a aussi les catégories ya bana nzambe bango bazalaka lisusu na moto na étoile wana te bango bakomaka na moto nzoto na bango mobimba moto bapelaka lokola omoni biloko to banda osalaka na bamatanga soki matanga ezali bozwi caractère ya nini ya vewe botie après bozwi mai bosopi bacaractère wana bamoto epelaka lolenge oyebiango moto moko ebimaka mpenza soki ebimi bokotala moto wana te donc il faut batutu bapanzana yango moto wana lolenge ya moto wana nde ezala na yangutaka bana na nzambe c'est-à-dire wana le Seigneur m'avait montré et puis c'était kaka nalalaki un jour le Seigneur m'a appelé frère Johnny yaka nalakisa luka moko nabimi na ye ameminga quelque part toza na école moko eza na ngeli wana komolongo ezalaki lukeni mais na kati ya lukeni namoni bato ebele baza kokanga motu moko ya liboma mais motu wana liboma azalaki vraiment très féroce soki atomboli maboko na ye po bato tu bafanzani bakwei donc bazokanga ye bazokoka te mais maintenant le Seigneur m'a dit kende kuna kende kotala motu wana le nakomi na kaka kobima bimisaki elongi na nga moto ya liboma kwei afukami andoloba te yo te sikoyo nga na telemi na nzalanga nga te ndenge nini abi yo te yoza somo mbala moko Seigneur atushe nga na mokongo ntango Seigneur atushe nga na mokongo nalongwe na nzoto na ngai nalongwe nzoto etikali kuna nga nakomi pembe na Seigneur nazomona sikoyo nzoto na nga sikoyo nazokamba na bi Seigneur je suis nakomi double abi yes eloko na bengaki nalakiso yango wana abitala lolenge bino bokomaka maintenant naye komona ke nzoto wana ezalaki ambale na fe moko inexplicable donc yango moto ya liboma banda kokango somo azokomona kosupporte yango te le Seigneur m'a dit komona ndenge bokomaka yango wana donc c'est ça. Voilà, merci beaucoup honorable. Est-ce qu'il y a quelqu'un Ali, Mama Fifi? Oui, papa Johnny Gandenga lobi wana eza ndengo wana nzoto amoni nzoto o balakisi eza ya molimo siko oyo edeplasaki yango ya musuni oyo azaka nango na molimo azaka na état d'âme. Voilà. Moto wana epelaka ye. Voilà, merci beaucoup. Moto wana peut kufa te, il faut prier toujours. Voilà. Moto wana peut dimite, il faut la prière. Parce que moto wana ediminaka. Soko zo prier te, moto wana ezosala nini ezokende na kokufa. Ti ezaka lokola nde totiaka moto na bakoni. Soko tie moto na koni,
otie moko mibale koni ezopela ntango koni eza moto wana ebanda kosala nini kodimine il faut kobakisa lisusu koni pour moto wana esala nini etikala kaka ya kopela soki osalaka nde mabe te soki oza nosin oza sembo ozosala mabe te koevite mabe oyo nyonso ekosala moninga mpasi moto oyo ebanda opelaka kaka parce que soki losambo olingi olobaka kaka te osambela eza na batambe oyo bato bana na nzambe basala lokola basacrifice neti badonation eza priere koyemba eza priere kosala bato na lopango oza wana tata mabe obetaka bana sikoyo oyebisanga motongo ya yo ate ozosambela epela ndeni kosala bolamu ya ifo kotika mabe kosala bolamu eza pe priere donc kotala bato na hôpital kosala basacrifice lokola ndenge biso na bakongo tomonaka moto mosusu abotami na kati ya mama moko babotami na kliniki moko boye azangi ata na mbongo akobima bakangi kuna na hôpital mais yo ke yo futeli nyonso wana eza basacrifice eza prière aussi donc la prière a beaucoup de façons donc il faut toujours kozala na kati ya mosala na nkolo donc voilà. ya anglo voilà bandeko balandi je crois bolandi oyo baza na bazemi salaka attention bombaka zemi mwasi ya zemi atambolaka te tolobaki yango mais surtout bacarrefour bosalaka attention oboti bebe bomba bebe na ndako eya yango nalobaka recours à l'authenticité toke bavaleur ancestrale bavaleur ya bakoko na biso lokola honorable mama fifi alobi awa na ntango akazalaka so mwana botami mbala moko na ndako 3 mois akobima te après le vaccin. Est-ce qu'on ne peut pas copier des bonnes habitudes wana sikaboy? Puisque comment zema des semaines il y aura l'internet. Zema il y a comme un mois et comme na robot à lobby. Yo mbangu na nani mbangu mengi mpema. Tata na radio lokole. Au bâti na métro, au bâti na train. Maman azalaki président maman wa béninoise. Na kati ya train yende mutu alingaka yibelo kwa mwana wana. Sikoyo abara ngonde ya solo ebongo ye po bango mutana bango yango wana ebongo ndeni aisaki afinika mwana bien aisaki afinika mwana bien ndeni so nite pa kokite soko mono ba mona ke mutu atelemi wana emso ange ou de seigneur ba mpêcher aller aya eko bara ngolo kwa lisolo eza ye bango musala bango yango wana bango balinga mamba osambela te bisimba simba kaka kobikula bato kotala bato misapi kobetisa bazeke na yebi bango. Voilà. Alors, on se retrouve tout à l'heure pour la 3e session. Il y a une émission tout à l'heure à 16h dans la même équipe. Yo mu tout à l'heure ya so ko sala so ya ko pesa biso benga biso o peliso na yo. Soko bengi biso o biso te ko bitungu samate. Tikela biso audio aliso na yo to ko beta yango ndengo lingi ka to beta yango. Soko lingi to tanga kombo to ko tanga kombo. Soki po boy to tanga kombo te to ko beta yango pona ko sunga kaka communauté. Allez, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Hein. À tout à l'heure. Chap chap. Et tchara.